IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Message misatu wana message aliboso eza pona bandeko na biso bazali banda mboka to pe ba diaspora na monaki inondation moko ya makasi eza kosalema inondation moko eza kosalema na mikolo eza koya nazoloba na peuple de Dieu inondation wana ezoya ekobeta na ba pays ebele ya Europe inondation bamboka ebele to pe ba pays ebele bakozinda na moni catastrophe ya makasi ya inondation na moni catastrophe ya makasi nazoloba ya inondation na moni batu kokufa na kati ya inondation wana na moni batu kokufa na monaki inondation bato bazindi na kati ya mai pe milimo na bato kokende inondation wana ebandaki kozindisa bandako ba inondation wana ebandaki kozindisa bamituka na monaki ba immeuble kodinda na monaki bato kokufa na monaki ba para ko perdre bana na monaki bato kokima bien aimé yozolanda message oyo ekomi moment oyo telema to sambela pona bandeko na biso bazali bana mboka ba diaspora na zoyoka lisusu bazopesa nga message pona tina na bandeko na biso oyo babengi ba serviteur de Dieu et na zoloba na basali na Nzambe na monaki zamba munene et na kati ya zamba wana na kikomona basali na Nzambe bele et na kati ya basala Nzambe wana na kikomona ba mususu bazalaki bakangi bango et ba mususu bazalaki na kati ya nzete mais na kati ya nzete wana na moni bakangi bango bilamba ya ba noir pe bakitendi ya rouge na makolo bilamba ya noir ezalaki na misu pe bakitendi ya rouge na makolo et bazalaki baskote bango na banzete ezalaki zamba munene na moni zamba na kati ya vision zamba ya munene na moni na basali ya Nzambe musu balikaka na HP Media awa na yebaki na bakombo na moni na basala Nzambe musu bakufa mbelikambo ya kokamwa na keko mupanzi na bango na monaki et bato wana baskote bango mais na monaki ville moko eza musika et ville wana ezalaki na bandako ya kitoko et na moni na kati ya bandako wana des serviteurs oyo nga na yebi na mboka na biso awa na monaki bazolakisa nga na moni ndaku ya papa na biso oyo babengi le révérend Asi Akufa Aidi Nabala pe naki komona ndaku mususu bazolakisa nga pe bakomi bakombo ezalaki ndako ya papa na biso Kimbangu to pe prophète Kimbangu et le reste bandeko mususu oyo bakufa na ba oyo bazana bomo ina moni bango na kata zamba wana baskote bango bakangi bango makolo pe batie bango basinga ya noir na kati ya misu pe basinga ya noir na makolo bakangi bango bazalaki na nzete. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu et partout bisika bozolanda biso, c'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonyanga. Et bien aimé, tozalaki na kati ya prière na église, tango prière esili, na kotaki na bureau, exalaki na ngonga ya 22h. Na koti na kati ya bureau, na bandi kotanga Bible. Et au moment nazo tanga Bible nanga, nazomona molili makasi ekotelinga na kati ya biro esalaki nga somo pe kobanga na kati ya molili wana e na bandi koluka moyen na bima bien aimé nazomona nazokoka te nazobelela bato bazokanga te me nga nazoyoka bato libanda bato bazokanga te e na kati ya molili wana molili yaki kosila na ye komona éclairage ekotelinga na kati éclairage wana nazomona maboko na ngai bande kosala lisusu te pe miso na ngai ebandaki ya bomoto ezosala te pe na monaki makolo na ngai ezalaki bloqué lokola moto azalaki na paralysé et par là na ye komona mutu moko ya mulai abimeli nga liboso ya mesa bisika Bible ezalaki pe na moni azalaki na maboko na ye na kati ya épée et pe na moni na mutu na ye azalaki na couronne mais couronne yango frères et sœurs et bandaki kopela
ebandaki kopela. Etango ezopela nazoyoka ngongo kobima wana kobelela nga belelinga Jérémie ayebisinga lobi yebisa makambu oyo apesi ngai message misatu wana. Message ya liboso eza pona bandeko na biso baza libanda mboka to pe ba diaspora. Namonaki inondation moko ya makasi eza kosalema. Inondation moko eza kosalema na mikolo eza koya. Nazoloba na peuple de Dieu. Inondation wana ezoya ekobeta na ba pays ebele ya Europe. Inondation bamboka ebele to pe ba pays ebele bakozinda. Na moni catastrophe ya makasi ya inondation. Na moni catastrophe ya makasi nazoloba ya inondation. Na moni batu kokufa. Na kati ya inondation wana na moni batu kokufa. Na monaki inondation bato bazindi na kati ya mai pe milimo na bato kokende. Inondation wana ebandaki kozindisa bandako. Ba inondation wana ebandaki kozindisa bamituka. Na monaki ba immeuble kodinda. Na monaki bato kokufa. Na monaki ba para ko perdre bana. Na monaki bato kokima. Bien aimé yozolanda message oyo. Komi moment oto telema to sambela pona bandeko na biso bazali bana mboka ba diaspora. Inondation wana ezalaki ya makasi. Ebandaki kwa mfai bandako ezipaki etondaki na kati ya bandako ebele ebandaki kozinda ko perdre bato kokufa. Na monaki ba perte humain kokufa. Na monaki biloko kobeba bato kobungisa babozwi na bango. Bato kokufa ba catastrophe bibembe kolandana ya basi lokola mibali. E bibembe wana ezalaki accompagné na monaki ya bato mwindu pe na monaki ya bamindele. Kolo ayebisinga na yebisa bandeko bazali banda mboka pe bandeko nyonso bakolanda message o eza message ya sengote eza message ya distraction te eza moment esengeli to telema to sambela. Inondation wana koya ezoya na mikolo eza koya. Quand Dieu parle, c'est-à-dire eza na likambo lingi salima. Bible lobi Dieu ne fait rien avant révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. La Bible dit ceci: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Et ça message au biso tozu na moment ya retraitant tozo sambila awa. Inondation ya makas ezo ya pezo salima. Inondation na monaki ba immeuble kozinda, ba ndako kozinda, na monaki bato kokufa, na monaki ba biloko ko perdre ba mituka ko kende kodinda na kati ya inondation wana. Ekola ebisaki nga totia lusambo pe totelema na lusambo. Ya mibale na ki komona suskolo ko ebisanga. Eza na crise moko ezokota na Europe. Eza na crise moko ezokota na kati ya poto. Crise ezokota na Europe ya makasi. Na monaki Europe na kati ya crise ya makasi. Batu bakokufa na kati ya crise wana. Na monaki ba crise ya makasi. Oye kosala ke batu ebele bakotika mikili ya poto pona koya awa na Afrique. Oye kosala ke bamboka ebele batu ebele ba mindele pe batu mwindu bakokima ko se réfugier na kati ya Afrique. Na zomona na mikolo ezako ya crise ya makasi ezokota na kati ya Europe. E bato bakokufa na kati ya crise wana. E na monaki ba déménagement kosalema. Les gens doivent fuir le pays. Na moni bato bazokima na kati ya Europe koya koto na Afrique. Na moni bato bazokima zikoya na Afrique. Na moni bato bazokima Europe koya na Afrique. Le Seigneur m'avait dit totelema na prière pour faire que makamboyo et salimate. Bien aimé, ce qui est révélé est condamné mais en prière. C'est ça que moi j'avais vu. J'ai vu l'inondation, bientôt la paix, j'ai vu une crise moko ya makasi ezako ya na kati ya Europe. Batu bakolela. Crise ya makasi batu bakolela. Batu bakobanda kosala salaire ezomona na te. Batu bakobanda kobunda na kati ya vie. Rendement to pe bozui e komona na te. Batu bakobanda kobaluka. Ozomona ozosala mbe rendement to pe résultat ya makambo ozosala komona na te. Na mona ki batu bakokoka pasi wana te. Na to bakomi kokima na Afrique batu bakomi kokima. Na mona ki batu komata ba avion kosalema. E ya misatu na ki komona na kati ya ba avion européen. Na moni crash moko ya makasi. Et le Seigneur m'avait dit to sambela pona tinala. Bandeko bazali bana mboka. Na kokima na mona ki crash. Na moni des avions ko sala crash. Des avions européens ko sala crash.
eza kosala ba voyage na moni crash ya makasi na kati ya crash wana bato bakufaki ebele ba perte humaine ezalaki ebele na kati ya crash wana. Le Seigneur m'avait dit mabe ezoya makasi, mabe ezoya makasi nazoloba na yo bien aimé. Eza message esengo te, eza message tozwi na mabondeli awa, eza message esengeli toluka elongi na Nzambe parce que crise eza koya pe inondation ya mabe eza koya pe namonaki crash kosalema. Et des crashs à des avions et bateaux bakufaki. Dans toutes ces choses-là, l'esprit m'a dit, ils ont la force esprit des morts. Oezakoya. Papa, maman, yolingi ko voyager. Ozola na message à prophète. Olingi ko voyager. Olingi ko changer pays topé koya en Afrique. Topo olingi ko kende, olingi se déplacer. Ozala ndeko na yo, voisin topé voisine. Ozala camarade na yo. Mobali na yo tope mwasi na yo tope ndeko na lingi ko voyager na zolo bana yo eza message biso tozui bandeko bazali banda ya mboka bozola nda prophète Jérémie to lobaka te pona ko sepelisa batu to lobaka pona eza ainsi de l'Éternel. La Bible dit mon peuple périt manque de connaissance. Bible lobi batindela ki bango liloba ebikisa ki bango. Voici o biso to elion koyebisa yo yo zo voyager yo za ndeko na zo voyager moi na nga voyager na projet ya koya j'ai vu des crashs. Dans toutes ces choses, le Seigneur m'avait dit, il y a un esprit de mort. Où est telemi? Ma casse na bande konabiso bazala di banda mboka. Où est telemi? Il y a sacrifice na kata bande konabiso bazala di banda mboka. Toko sambela pona bino. To zamba ebisaki biso soki to sambeli. Makambo oyo, le Seigneur akokota yango pe akobundela yango. Et tango to continue mabondeli toujours, na zoyo kalisusu bazopesa nga message pona tinana. Bande konabiso oyo babengi ba serviteur de Dieu. Et na zolo bana basali na Nzambe. Na monaki e zamba munene. Et na kati ya zamba wana na kikomona basali na Nzambe bele. Et na kati ya basala Nzambe wana na kikomona ba mususu bazalaki bakangi bango. Et ba mususu bazalaki na kati ya nzete. Mais na kati ya nzete wana na moni bakangi bango bilamba ya ba noir pe bakitendi ya rouge na makolo. Bilamba ya noir ezalaki na misu pe bakitendi ya rouge na makolo. E bazalaki baskote bango na banzete. Ezalaki zamba munene na moni zamba na kati ya vision, zamba ya munene. Na moni na basali ya Nzambe musu balikaka na HP Media awa. Na yebaki na bakombo, na moni na basali ya Nzambe musu bakufa. Mbelikambo ya kokamwa na keko mupanzi na bango na monaki. Et bato wana baskote bango mais namonaki ville moko eza musika et ville wana ezalaki na bandako ya kitoko et namoni na kati ya bandako wana des serviteurs oyo nga nayebi na mboka na biso awa namonaki bazolakisa nga namoni ndaku ya papa na biso oyo babengi le révérend Asi Akufa Aidi Nabala pe naki komona ndaku mususu bazolakisa nga pe bakomi bakombo ezalaki ndako ya papa na biso Kimbangu to pe prophète Kimbangu et les restes bandeko mususu oyo bakufa na ba oyo bazana bomo ina moni bango na kati ya zamba wana baskote bango bakangi bango makolo pe batie bango basinga ya noir na kati ya misu pe basinga ya noir na makolo bakangi bango bazalaki na nzete et nazomona bazosambisa bango soki basambisi yo balongoli yo na kati ya nzete wana e namoni bazobwaka bango lokola ezalaki na moto bazobwaka bango pe bato bazolela namoni bango bazobwaka balobi yo awa tekende soki basisi kosambisa babwaki na moto namoni na basali ya Nzambe balekaka na HP Media. Par là le Seigneur m'a dit nayebisa basali na Nzambe, nayebisa bana na Nzambe, nayebisa église ya Congo, nayebisa ba église ba chrétien to bongo la motema. To bongo la motema. Bien aimé, likolo ya bozwi ya mokili oyo kolanda moninga te. Likolo ya bozwi ya mokili oyo Bible lobi de sert à quoi un homme perd tout de ce monde. Tu gagnes tout de ce monde, à la fin tu perds ton âme. Après avoir gagné tout dans ce monde, après avoir roulé comme tu veux, après avoir rayonné dans ce monde, et à la fin des comptes, le Seigneur te dit à la fin, je te connais pas mon serviteur, je te connais pas mon serviteur. Nazomo na bazo sambisa bango. Mususa zolo balobi tata na tiaki na kombona, tata na sakolaki, tata na lobaki bo. Na moni batu kolela, bazo bwaka bango.
bazokanga bango na banzete bafongoli yo babwaki yo kola yebisi nga na yebisa bango ayebisi nga na loba na biso corps de Christ basali na Nzambe to bongo la motema Yesu Christ aza koya kozonga na Yesu komi pembeni bien aimé peut-être ndenge nazopesa message o ekoya lobi kuna ebite peut-être Yesu akoya lobi kuna peut-être mikolo to comme eza mabe Nzamba yebisi nga nazoka anja zo ba yebisa bango babongo la motema batika okosenga mbongo frères et sœurs olio mata retraite o matite okosenga mbongo olio kende kotikela ba felo tikelite peuple de Dieu okosenga mbongo olio sala makambo yo lobaki osalite kola ebisinga vous serez jugé Nzamba ebisinga to bongo la mitema basala Nzambe to bongo la mitema ba Kristo to bongo la mitema bana Nzambe osi obala bien na poto mais oye awo Yesu kobala papa maman ozolanda prophète Jérémie to bongo la mutema le moment est arrivé to bongo la mutema Nzamba ebisinga mabezo ya makasi mabeza koya to bongo la mutema bien aimé moment oto komeza moment ya distraction te motame mona kati ya distraction te kolanda mundinga te Nzamba ebisinga na bisabasa ebele ya bana na Nzambe ba baby likolo ya kolanda batu ozolanda moninga po etazala boy ozolanda moninga po etakomi na boy papa kozonga na Yesu Masiye komi pembeni. De sert à quoi un homme gagne de tous de ce monde à propre de vie na yo. Tozotanga na Psaume chapitre 1 verset 1er. Bible biboye. Soko continue na kata lecture na biso. Esengo na mutu oyo atambola kana tolia babete ya bato mabete. Atambola kana bato bazo monkeri makambo na Nzambe. Atambola kana bato bazaba monkeri. Atambola kana bato oyo. Bazako toka makambo na Nzambe te. Mais celui qui trouve son plaisir dans la présence de Dieu, celui qui trouve son plaisir à côté de l'Éternel, c'est ça le konagina lo bano papa tanga verset oyo kola pesa kinga verset oyo alors yebisa libota Nzambe ba tanga verset oyo to zonge na bolingo ya kala peto komona kembo na Nzambe mabezo ya makasi. Et deuxième message nanga eza message pour na tunana dernier message na biso pardon eza message pour na tunana na mwasi ya papa na biso oyo babengi les prophètes Joël tantu. Et tango tozo prier na moni vision moko ela kinga po na tunana ye Nzamba ebisinga lobi eza na ba invitation ebele na mikolo eza koye kofungwamela po na prophétesse ba invitation ebele kofungwama po na prophétesse na biso akokende kote ya par-ci par-là Nzamba lingia yelisa kombone munene na kata Congo mbe kola ebisa kinga na kata ba invitation wana eza na force moko ya jalousie ekotelema makasi e kombo ekoya munene mbe force ya jalousie ekotelema na kati ya jalousie wana le Seigneur m'avait dit bakoluka na bandenge belé bakozwa ete bakoluka na bandenge belé parce que c'est un servant de l'Éternel, c'est un servant de Dieu. Parce que namona ki ba soulèvement ya ba invitation ebele bato bako invité par-ci par-là akobanda kokende kote mbe kola ebisa kinga papa to sambela bien aimé pour na servante anza azado pour na corps de Christ azado pour l'église ya Congo. Mais namona ki ba invitation mikoleza koya Nzamba ko fongola ba invitation ebele akobanda kote ya par-ci par-là na moni ba invitation koya ebele pa ya mwasi ya papa na biso Joël Francis. Et na sima nango na ki komona force ya jalousie na kata force ya jalousie wana na mona ki caché l'esprit Nzamba yebisa kinga caché zanelo komoko za caché esprit ya poison mais kola yebisa kinga bakolonga ete parce que azana mission o Nzamba tindie na kata mboka oyo bien aimé bandeko balandi biso tika Nzamba pambola biso bisiko landi message oyo bien aimé et tu peux contacter l'homme de Dieu pour te prier pour na yo, c'est important oyebi tozoleka pona koyebisa yo Yesu Christ aza kozonga tokangama na Yesu enangina sambela pona yo muto zana ba problème yo makambo ezotambola te chaque année ozo vivre ka vie moko chaque année makambo ezotambola te ozana posa oyo kanzambe ozana posa ozala orienté ozana posa osala makambo oyebi na vie ya mutu esengeli ko progrès ezalaka progrès azalaka mais na vie na yo progrès ezalaka te obanda kalikambo be ozolandanga mbe pono koma na suka likambo wana ezalaka toujours bitumba okoki kozwa mobali okoki kozwa mwasi pona bokoma na finalité bolingo nyonso finalité nango eza libala mbe oya yo bando banda ozobalukaka esika moko c'est-à-dire vie eza ko avancer te omonaka toujours ba retomber eza te na kati ya vie vie eza ko baluka lokola na cercle
papa olotaka bato bakufa osi okenda po tokala mbe yo olotaka oza na Kinshasa olotaka oza na kati ya lupango ya famille olotaka ozotambola na bandeko na yo ozolota ozolia na buto ozolota bato bakufa ozolota bazolanda yo ozolota bazomema makambo abana ezotambola te nyonso osalaka na vie na yo omonaka ezotambola te. Papa maman, tu peux contacter l'homme de Dieu. Je peux prier pour toi, je peux t'orienter. Si parmi les faux, il y a aussi des vrais. Essayez un peu d'appeler l'homme de Dieu. Peut-être que tu avais eu mon numéro, Mozalaka na kilo ya kobenga. Bien aimé, ce n'est pas en fait Zamba Kutanisio. Ozolanda nga bisikoza, ofandi na kit na chambre na salon, partout Ozolanda prophète. Appelez l'homme de Dieu, le prophète Jérémie. Je vais t'orienter, je vais te donner les directives. Ce n'est pas envers l'homme de Dieu et liboso na yo. Zamba tinda kabasa ne pambate. Makambo wane zo senga to associé prier. Maman, zona courage telema. Benga mosali nzambe. Zoli mengo benga mosala nzambe. Tu seras orienté. To lobite te pesa biso mbongo po to sala. To lobite te to sala po to sala. Non, tu as besoin o yoka penzambe. Si parmi des faux, il y a des vrais. Zamba sala kapé azo continuer à kusala. Et zana na basali nzambe na mboka. Oh, tu peux contacter l'homme de Dieu. Na makambo wana zo sala papa. Ozomona solution ezate maladi wana ozana yango. Problème wana ya voyage, problème wana ya libala, problème wana ezotungisa yo. Tu peux contacter l'homme de Dieu. On peut prier avec toi ensemble, maman. Dans ce épisode, tu as une solution. Les Cambouans les autres peut-être aussi au baillet, au bengo, zozo solution. Maman, mais cette fois-ci, tu as tombé auprès des prophètes de l'Éternel. Appelez l'homme de Dieu, le prophète Jérémie. Je vais prier pour toi. Nengina sambela pour nabato. Yambona sambela pour nengina peso numéro nanga. Oko benga biso contacter biso plus 243, tu le dis plus 243 85 38 75 359. Tolobi plus 243 85 38 75 359. Tolobi encore pour la dernière fois plus 243 85 38 75 359. Soko bengi biso okozwa biso. Zalaka branché simba biska malade zakoza malade zobela prophète akosambela pona yo Mungu edina bala tutela na kombe ya sasa ipi la dina la Yesu Kristo mnafukuza manevre yote ya shetani misala yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Je communique la vie au nom de Jésus. Que le Dieu de Moussa edina bala te touche. Toi qui étais malade, recevez la guérison. Dans cette atmosphère, il y a prière tozana yango. Que Dieu te touche là où tu es. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Tokutani soki Yesu Christ azongite. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci Nzamba Pambola Bino. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.